Nabiso ezali ya kofinga te toza discipliné ba combattant IDPS bazali discipliné nazali ate pona kolobela makambo na bango parce que toza na lutte moko baza discipliné donc batika bango ba s'exprimer batika bango ba sala meeting na bango donc on n'a pas besoin oh non ba pekisa bato ba sala meeting ba ko pekisa bato moko te parce que bango ba drapeau na ba grande avenue campagne dans les bandits. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi on peut que ça va ça meeting? Chef Ti na se mutumoko ba travailler malamuté, le peuple souffre. Pour moi na que ba travailler malamuté kene na sito comme na ndenge peuple azo souffrir. Ba taxe mususu ezalaka awa hôtel de ville azwaka mbongo place ekotaka to yebite. Donc ekotaka na ba poche na bango po basi na bango ba voyager na ba business class pour na ba sala ba salle de fête ba sala ba sala kolela bibembe pour le sambo na bango ezalaka ba sambelaka bato ba kufaka po bango ba kotsaka ba mbongo. Donc l'insalubrité tala ndenge bato ba kufa ba tuber makambo ebele ba choléra. Congo Millennium. Elle bloque un message beaucoup. Binonio so mikolo ezaka makambu ya Congo Millennium. Congo Millennium. Tatiana Osango. Ba diaspora nyonso tout, bana Congo, bana monde entier en fait. Nazo lancer bino message oyo. Bolanda émission Oyo Congo Millennium. Bolanda émission Oyo ezali ya sans polémique parce que Tatiana Osango yemei aza anti-polémique aussi. Mote na balandi nyonso ya monde, ba internaute nyonso ya monde. Na sengi bino tout bolandaka émission l'invité sur Congo Millennium avec Tatiana Osango, câble mère de la presse congolaise. C'est une émission qui parle de la culture, du sport, de la politique, de l'obela nyonso. Na sengi bino bolandaka ngo émission l'invité sur Congo Millennium. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium penza bino bayo bozali ebele na ngonga eye pona kolanda penza émission l'invité. Mokolelo penza émission l'invité tozalaki invité pe epa ya mwana mboka Edi Maziku pona lolenge kanito sola par rapport ya adhésion ya fondation Edna Maziku et komi siko penza moko elongo na idea oyo ezali Union démocratique ya africaine. Voilà. Mbote na yo mwana mboka Edi Maziku. Mbote ndeko Tatiana, mbote na bandeko nyonso baza kolanda biso na moment oyo. Alors lelo penza mingi tokobeta lisolo ya adhésion na yo na IDEA ba parti eza ebele pourquoi ponika o sa derrière. Merci beaucoup ndeko Tatiana, ndengo lobi ba parti eza ebele mais tous na ba vision mon côté. Donc on a été consulté na ba parti ebele pe oyo tozwa ki ba entretien politique na bango mais après tu yokota par rapport à la vision. Au fait awa adhésion na ngai na IDEA toye étant fondation toye étant ba personne physique. Donc mais accompagné na base na ngai parce que nengo yebi na banda lunga oyo ko représenter valeur culturelle moko ya makasi étant valeur sociale nous avons une base. Cette base là a décidé à accompagner nga pour s'adhérer par rapport à la vision na ba ambition politique na ngai. Donc tu komona que vision ya IDEA et social. Hein, vision bisonga pe lokwa na acteur social donc on a komona que avec cette même vision on peut changer les choses parce que il faut absolument répondre aux besoins du peuple. Na ba question wana to mona ki ba parti ebele bazo répondre à ba vision ya peuple té. Au fait programme ezaka écritoire au bato bazo koma mais vrai programme eza l'homme yemoko vrai programme eza réalisation il faut que ça peuple au peuple za nango posa yango wana ngai na ba ndeko nyonso o ba ko pesa nga confiance o ba accompagner nga ba moni que lutte na biso to kozwa solution gain de cause na lutte oyo soki to sangani na ndeko président Claudel Lubaya. Ndeko président Claudel Lubaya toko kape yepe penza côté kuna yepe aza déjà na moi collaboration et longona mwana mboka Moïse Katumbi. Effectivement aza en collaboration. En fait la politique eza clin à ba ennemité. Eza clin à ba mi. Le rôle tolingi to sanga na biso nyonso to sala force moko pona et permettre biso to barrer route na Kabila. Le rôle tozo kende ba élection to zala uni force moko peuple moko pour un seul objectif. Donc comme Manabiso ezali to pesa peuple au peuple za nango pour ça. Donc to pesa peuple alternance, to pesa peuple changement, tout ça la installation ya droit na mboko, ya état de droit na mboka. Donc c'est ça au moins vision na biso na comme Manabiso. Pensez-vous que tant bozo ba penza que peuple tous a besoin biso nyonso to sangala pour faire partir Kabila. Bozo kanza te ko Simba. Eko Simba parce que to ko utiliser ba moyens nyonso constitutionnels pour na ko barrer route na Kabila.
déjà toboyi machine à voter, toko sensibiliser peuple, toko médiatiser makama machine à voter parce que ça machine à voler. Donc européen ça biso ba résultat crédibilité, toko kene na ba élection. Balinga te toko kene na ba élection et la population va sévèrement sanctionner pouvoir oyo parce que bilan na eza négatif sur tous les plans. Yango na lobby, on va utiliser tous les moyens constitutionnels pour na ko barrer route na Kabila. Voilà, moi Lamboka Edi Maziku, tolobela pe likambo moko parce que eloko moko esala nungu tout à l'heure, journaliste engagé Peter Tiani a outi kotindelanga penza moko message kotala hôtel de ville etindi lettre moko boye lobité avant meeting ya UDPS où ils allaient organiser le 24 na et qu'on allait organiser le 24 na Njili pour que esalema il faut nanou bakende komona hôtel de ville. Point de vue na yo. Aussi ton message dans le discours au hôtel de ville avant qu'on la meeting, il faut tous autorisation. Mais autorisation c'est constitutionnel. Pour na se manifester, to ba la meeting, c'est constitutionnel, c'est prévu na mibeko ya mboka. Tango bango bazo sala bazo pekisa bango te. Pourquoi bango ba ko pekisa biso? Ba ko pekisa biso te donc ngana za soutenir des marches oyo. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et que to soutenir meeting wana de façon que les cas. Donc toboyi politique oyo culture oyo ya ko intimider ba biso ya ko supprimer biso. Donc lit na biso ezali ya ko finga te toza discipliné ba combattant IDPS bazali discipliné na zali ate pona ko lobela makamuna bango parce que toza na lit moko baza discipliné donc batika bango ba s'exprimer batika bango ba sala meeting na bango donc on n'a pas besoin oh non ba pekisa ba to ba sala meeting ba ko pekisa ba tout moko te parce que bango ba ba drapeau na ba grande avenue campagne dans les bandits. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi on peut que ça va tout ça en meeting? Donc tu boy intimidation, tu boy culture, tu boy éducation, et ça éducation balabala. Bino bozo e lambango bino baye opposition, bozo e lambango te maponomi ekosalema tandis que jusqu'à présent nanu toyebi dauphin ni nyazo bima na majorité présidentielle te. Bon, dauphin oya ko bima na majorité présidentielle toyebi été. Mais ce qui est sûr, dauphin oya ko bima rozala sévèrement sanctionné par la population. Comment ça? Parce que la population en a besoin d'alternance. La population en a besoin de changement. La population en a besoin que va répondre à la question où la population a ligné. Bango ti lelo va répondre à la population te bana bazo tanga bien te bato bazo lia bien te makambe bele ma bezo salama taba ela kibiso makamba contrôle technique ah bo bongisi na banzela te bo sensibiliser population te boyena ba contrôle technique ba voiture musuku te zo ke ne contrôle technique te ba ele ka contrôle technique na ndako bon mbongo wana zo ke ne wa bi pare 12% pa mezo ko tana kesa l'état donc ba ele biso sous escroquerie bien organisée donc to boy culture oyo. Voilà, Badeko Balandi ya Congo Millennium, tozali kokoba président Edi Maziku. Yo le bite to kende pe malembe parce que to le bana likambo vignato parce que ngape mutuka nga bakangi yango. Likambo ya contrôle technique wana to ko luka to yeba. Est-ce que bambo wana pezo bongisa banzela? Bambo wana ko bongisa nzela te. Et ko zwata solution ya ko longola ba fulu te parce que 12% kaka ya pambe ko kota na caisse à l'état. Bon, tant que déjà le contrôle technique et comme ça la voiture est égalée dans le contrôle technique, alors c'est quoi? Bon, ben on est des escroqueries. Les escroqueries, donc botika ko embêter pauvre population, botika ko embêter population, botika population à circuler avec une occupation là, parce que besoin la misala te besoin fouta batouté. Les fonctionnaires sont très mal payés. Les conditions sont mal. Alors, vous avez un contrôle technique. Les escroqueries bien organisées. Il y a des gens qui comment on dit, go pass. Mikolo nazo ta la publicité mon bango moko bazo like ça que ba otonga aéroport moko tout ça là mais aéroport ngo bo otonga na ba moyen nini ba monta na boche oyo kuta muke boko ça la peuple bo salité bolobaki dans 3 ans go passe otonga aéroport mboka moko te au monde na utaki Sénégal na monaki na Sénégal ba otonga aéroport mais bataki go passe c'était pour na ba tonga aéroport na lomé ba tonga aéroport asika batie go passe c'était pour ba tonga aéroport donc continuité ya escroquerie ezakaka tolingi yango lisusu te donc makambo vinette o to boyi batika pauvre population tranquille. Pensez-vous que ceux qui pensa balobi te bapesi bino chance elongo penza na idea lolenge boye penza bokomi bomoko bino nyonso boko likia te eloko nini obino boko sala penza o boko sepelisa population? Eloko liboso toko sala installation état de droit ko respecter mibe ko mboka le reste eza pour améliorer la qualité quotidienne à peuple. Mais le plus important est l'installation état de droit. Est-ce que vous avez oh, bango va échouer. Oh, bango va hôtel, ma place au bango va échouer. Non, mais bango va échouer. Babani na échouer dans l'installation état de droit. Va respecter mibe ko mboka te.
yango moni epesi pasi epesi chômage et bakisi taux ya mortalité et bakisi pourcentage ya taux ya natalité et bakisi pourcentage ya taux ya kibanditisme. Etango siko bino mo penza botali yango eke batali penza bayi majorité présidentielle l'opposant de la République Joseph Kabila lobite non awa penza nde totie siko litono na kotala te maema so bayi opposition bazali ko reprocher nanga na lobite na bongisa bo pesa e chance. Bon, déjà, tu repères sa chance parce que va gérer des mandats. Va gérer des mandats, na deux mandats, va satisfaire la population. La meilleure politique, c'est faire pour les autres ce que les autres n'ont pas fait pour les autres. Va quitter, peuple en a marre. Peuple en a marre. D'accord, tout même alternance ensemble. Il faut rendre compte na peuple. Il y a les choses qui trahir, il y a les choses qui battent. Il y a les choses la justice, il y a plus forte. Nous voulons des institutions fortes et non des hommes forts dans ce pays. Tant que penza kotala esika nini penza omoni te ministère nini travailler penza malamu te. Na gouvernement sortant et le côté gouvernement moko nyos bango tout. Ko banana chef ti na se mutu moko ba travailler malamu te, le peuple souffre. Pour mona ke ba travailler malamu te kene na sito comme na ndenge peuple azo souffrir. O mona ke ba travailler malamu te. Ministère mon côté où il y a rendre service na peuple. Rôle et hôtel de ville na ville province à Kinshasa Izalarani. Rôle il y a hôtel de ville de Kinshasa. Ezali ko assurer sécurité. Ya ba kinois na ba kinoise na ba bien na ye. Ko gérer institution na ye avec justice. Ba taxe mususu ezalaka awa hôtel de ville a soka mbongo place ekotaka to yebité. Donc, quand on a la poche, on a voyager dans la business class, pour la salle de fête, pour la salle de la bibembe, pour le samon, on a donc, l'insalubrité, tuber, choléra, parce que qui ça est commis salité, qui ça c'est ça, et ça c'est la belleté, et commis qui ça la poubelle. Oyo mutako fana te koto bazoteka mapa koto bazoteka koto poubelle ezali mutako vivre nini. Donc, le taux de mortalité est très élevé parce que ça c'est comme salité. Rôle au hôtel de ville. Hôtel de ville, au gérant à l'ongoli la poubelle à assurer la population. Parce que toi, le banditisme est comme très élevé. À assurer la population, sécurité à la population. Baza ko enlever batou, baza ko boma batou, baza ko kanga batou injustement. Alors, nani muto asali ke penza ville est à la salité. Mais tu na rejeté responsabilité au premier citoyen. Premier citoyen déjà a fait mandat, a illégitime. Donc ça responsabilité na institution na ye. Président Edi Maziku lelo penza tango kotala ka penza na mboka na biso loko nini penza zotala te nga na ye penza ko sadere na UDA elongo penza tango to ko vandisa ba masolo eloko ali boso sengi na soto sala yango. Eloko ali boso ndenge na lobaki installation à état de droit. Après Tokokota n'a pas besoin d'un peuple. Besoin d'un peuple, les alignes. Exactement que non, les lots Tatiana, tonne de Komoko à sa malade, à quel hôpital avant Basimbaye, il faut battre dans le mbongo. Toba le banon, si mis sa téléphone pour d'autres traités au thé. Tolingi santé est là pour tous. L'éducation est là pour tous. Moi, na école primaire est là gratuite. Donc, améliorer les conditions de transport en commun. L'électricité pour tous, la santé pour tous. Donc, l'égalité des chances, la justice pour tous. Une justice équitable et juste. Nous voulons des têtes nouvelles, constructives. Tout ça, si on a besoin de Congo à Kalaté, si vous avez besoin de têtes nouvelles, tu as un exemple à présent, Moïse Katumbi, il a déjà tête assis à Sala. Tu as un bateau belé au Bazali, tête au Basi, Basala déjà, mais Bakozonga Lissous. Bateau au Nyos au Basala qui est, rendre compte de la population. Parce que Baza Bandeko Congolais, tu as Bangote. Yango tobanda senga ba appliquer mibeko ya Saint-Sylvestre. Donc c'est-à-dire ba opposant nyonso acteur politique nyonso na o bazana ba boloko na ba o bazana exil bazonga ba participer na processus électoral pour aider biso to construire mboka parce que ce pays n'a jamais été construit. Donc là on peut plus parler de la reconstruction. Donc on parler quand la construction. Donc il faut bango tout bazonga to sangana logo la biso neti idea à sa démocratie sociale. Je pense que tu as changé ma cambébélé sur le plan social.
En regardant président Edi Mazikou, Tokendaki une fois pour rendre visite, c'est pas à moi Mboka, honorable Jekoko. Lelona Etanaye, Azasiko na prison centrale Yamakala. Point de vue na yo. Point de vue nanga eza pasi, eza choquant. Ya komona mutu aza malade. Mutu azali solvable. O azali molobeli ya peuple. Azali na base. Azali na adresse. Oyo bokoyi ko convoquer à tout moment. Mais comment opinir moto pour rien, pour n'avoir rien fait. Bozwa moto, bolongo lié na hôpital, mano militaire, bomimie na boloko. Est-ce que na boloko wana ya makala? Ba condition na malamu esalaka. Te pani bosi ba mbongo ya ba contrôle technique te. Bozwa bo améliorer ba condition en détention ya bato baza kuna. Bo bongisa ba toilette. Bosali yango te. Hôpital moko ta munene za na makala. Donc bozoti na moto akufa lokola bango esengo na bango bato ba kufaka. Mabe o bazo sala eleki mabe, même satana o alula mabe azo sepela na mabe na bango te. Président Edi Mazikou Penza, tokomi kopusa na vers la fin ya émission na biso l'invité, bayi diaspora bazolanda yo ba comprendre nini na komba na yo. Na komba nanga ba comprendre changement, ba comprendre naissance ya militantisme nouveau. Hein? Donc ba comprendre que lit oyo et aussi la té toza ko venger makila ya ba héros na biso ba kufi na champ d'honneur. To saluer la mémoire na bango, to yebi que l'ito ezo continuer et to obtenir gain de cause na lit oyo. Merci beaucoup président Edi Mazikou et puis plein de succès pour l'adhésion na UDA. Un mot par rapport à président UDA. Par rapport au président Claudel Lubaya, na salué sincérité naie, na salué esprit ouvert, na salué vision naie, na salué accueil. Au Bayambinga, na camarade Nyonso ya IDA na président. Donc je pense qu'on va faire une seule force pour changer mboka, pour apporter changement dans mboka. Merci beaucoup président Edi Mazikou et surtout merci na ba diaspora Nyonso bae bozali kolanda biso président Edi Mazikou désormais mission biso l'invité sko mingi mikolo to kombena na ba ivoirien o ba komo olanda biso ma Nyonso lobi au résumé ngo pena na mo moke na le côté français pour que bango ba comprendre. Merci beaucoup Madame Tatiana. En fait, Edi Mazikou, c'est la naissance du militantisme nouveau. Donc nous sommes là, je viens confirmer, valider mon adhésion au sein de l'UDA, l'Union démocratique africaine. On va essayer de s'engager dans cette lutte avec les camarades Claudel Lubaya afin d'apporter les solutions aux questions de la population. Donc c'est une lutte qui continue et le plus important c'est gagner. Merci beaucoup président Edi Mazikou na maloba na penza nde totie litono ya émission na biso ya mokolo alelo tozaki penza na esengwa kozala invité pour donc kota lolenge kani Edi Mazikou aye penza ko s'adhérer na UDA. Merci beaucoup à toi Jordan Kambala pour na montage et puis Jires Mwanda pour na bilili Elenda Costo. Merci na bayi diaspora nyonso bayo bolinganga. Merci na wayambo boketu premier pour na confiance. Merci beaucoup et puis pour notre encouragement. Merci aussi à président Étienne Kabongo. Merci à mon boss Eric Papa Ricky Dibendi, le number one. Il y a Congo Millennium, Motema la maman Gouli, la pomme verte, maman Jolie Dibendi, maman na Jason. Et merci à tout le monde. Bino Bayo Bolinga Rabiso de Gol, ma vinga le roi. Motema la reine Agnès, on a été la qui ma Fumbe. Boza tellement et bello Bolinga Tatiana. Bo continuer Bolinga Biso. Guilain, Makuika. Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde. Ba grand frère, ba petit frère, Nyonso, ya commune, ya Bandalungwa. Ceux qui ont besoin, tout est invité pour Nabino. Donc, on est là. Continuez toujours à s'abonner. Abonnez-vous massivement na Congo Millennium parce que Biso Penza, tous a besoin de belé pour que ça la Biso vrai bien. Merci na ba héros dans l'ombre, Nyonso Bolingara Tatiana, Bino Bayo Penza, Bo Pesanga confiance. Eric Lusandou, le noble Maboko Bank. Merci à toi. Lenx Lengelo de Bundes. Merci à tout le monde. Et surtout, on a besoin que moi, les solo deux numéros affichés na bas et écran Nabino. Cécile Osango, champion à Magouche Osango depuis Paris, éternel champion. Et pourquoi pas aussi à Os Osango, les patrons. Bobo Tobondeko, Eko Bakoureni na Mabota Mabino. Soki Nzamba Zongite, retrouvez-nous prochainement na invité Moussou. Allez, au revoir. Congo